Mbote bon dimanche bisika bozwami bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona de pité ya lelo dimanche tokomi le 25 oui le 25 juillet 2021 to solo la kamwa malembe je vous annonçais hier que nakoyambela bino maître Luc Fikiri Murefu qui vient encore clarifier une fois de plus et ce qu'il a dit la fois passée, il va ajouter d'autres éléments importants par rapport à point d'actualité. Tokolo babandeko nangai nakolobela pe dossier à spoliation en terrain et à hôpital Kitambo. Boyebi bien que sous Kabila place wana masasi betaka contre un ministre en fonction de la justice Luzolo Bambi balinga ba bete masasi d'un côté de l'autre côté Joseph Kabila la kakabatu qui a causé la morgue nenge tozolo baboye dossier wana ezongi tokobeta masolo bandeko nangai ya ba nouvelle mesure oyo a observé au balobi par rapport ya ba obsèque Bokolanda général Silvano Kasongo nandenga lobi et batumi balé babomami moko babomi na Mbujimai tozana commune ya Bipemba bazaki ko se disputer policier yepona kabola bango bale bimi et bomi moko baninga na yeba yepona ba intervenir donc ba piller souciat ba piller biloko na marché o ba bengi maréchal na Mbujimai donc lobi ezalaki opesi mbwa boyi mais ana Kinshasa c'est un policier abomi mutu likolo ya kashne tozana monga fula policier wana abomi yepona nini akuti selon ba témoignage sur place c'était un jeune monsieur de je crois de 25 ans à Salaka théâtre bazalaki ko tourner nini théâtre na bango policier aye yo kashne za wapi atindiki alobite nazo sala nini kashne za wapi atindiki lisusu wana bimisi kashne na poche alobi kashne yango oyo mais oyo eza nde théâtre tozo sala tozo tourner wana quelque soit ça atindiki lisusu tango atindiki jeune wana pe kibomwana atindiki pe bala moko wana bimisa manduki tant beta masasi après baninga na yebaye ba beti masasi likolo on n'a pas eu à avoir le monsieur donc masolo tokobeta yango wana bandeko na ngai nalingi na kati ya réflexion wana bo comprendre parce que chaque fois que toyaka tangu yo za déjà na préjugé avant que Hollande okoyoka kama malamu te oko critiquer kaka mais on ne t'interdit pas eza liberté na yo mais nenge tokoloba nazali ko insister na ba collaborateur et chef de l'État tout ce temps nazo yebisaka bino que même ndambu oyo Kabila tikaki ezokende siko malembe ezokende parce qu'on est en train de spolier biloko nyonso mais le chef de l'État ne saura pas koyeba ke makambo ezosalema boye c'est pour ça que vous êtes payés vous les collaborateurs du chef mais bino ozaka ba collaborateur et chef andengo wana te musala na bino allez bokati oyo bolingi kokata bokebola kisie chef yo kanenge Eliezer azoloba oui chef ayebi ke Eliezer aloba ndengo le chef Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebi ke Eliezer aloba ndengo soki bato bakovanda pona jalelo sans aider la République moi je ne serai pas d'accord avec vous. Avant que nous allons mettre Luc Fikir, je vais vous dire un truc. Hier, j'ai regardé le film Yamobutu. Documentaire Yamobutu. Ce documentaire là, je vois le visage de Mobutu. Et Tony na makambo, mais bato bazoye makaka. Oyo akani saki un père kokufa waya. Alors que un père, les lois à la galisu côté ni. Oyo kanisaki Mobutu akokweya waya donc nzembo wana j'ai dit na bato Kabila un jour na aéroport tokendaka matata ponyo oyo ake pona ba inaugurer avion ya Congo Airways mbunda wana ezobeta mwa mobali oyo ya matete oyo ashakufi azobeta wana toyembela Kabila tosala boy na loba na bango boye mbunda oyo bokutaki yango bokotika yango ekobeta ka ndengo wana il suffit seulement omoni papa moko azaka liboso ya hôtel du gouvernement soki bo calculer papa wana azali ko vanda na
côté ya batetela, côté ya siège ya PPRD, asali bato boye, asali Kabila, ainsi de suite. Les lois longwe kuna, aye avandi kuna. C'est ça, na ba classe politique, o tozana ngo, ezande ngwana. Donc mbunda wana, ekobeta ebete, mbunda wana ebetela Mobutu. Mbunda wana ebetela Mzee. Mbunda wana ebeteli Joseph Kabila. Les lois obetela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais c'est ça. Mais si vous ne voulez pas, yango, naebisa kibino ndolo, on est en train de spolier. Cimetière à Kasavubu, bazo spolier. Kitambo place Tikala qui pour que bakotonga morgue. Une réunion s'est tenue à l'hôtel de ville. Bazo planifié pour na bateka isikawan. Bande konanga, nous parlerons toujours. Heureusement, babiloko ezotikal. Heureusement, ba vidéo, les paroles ne s'envolent plus. Ezotikal. Un jour, je vous opposerai au Ngana Lobaka tous les jours. Parce qu'on ne doit pas être dans un pays où on est en train de tout solder. Nous traitons tout dans la légèreté. Modèle loin. Les habitants, Tokoya Kolobela Pe Makamouya, en sécurité à l'est du pays. Maître Luc Fikiri Mouref Mbote. Mbote honorable. Hein? Après qu'on soit foudre et abattre qu'on soit sur un plateau. Ah. Oebi, foudre wana ezali très important. Parce que ce qui est alité, okoye ba pété, ko tambola malamu pété. Ope en même temps okoye ba ko ennemi na yo zanani. Ngana mona kango ezali eloko ya kitoko. Yesu ye moko azalaki critiquer. Tango akendai ko sala miracle ya mwasi oyo azalaki infirme to malade ko tambola boye pendant 18 ans selon la Bible. Yesu akei na jour ya saba oyo ezalaki interdit asala miracle te. Selon ba mibeko ya ba juif na époque. Okoko kolie sabata banayo mais ba biloko ba miracle biloko nyonso ya misala okoko sala te. Yesu amoni mwasi wana zoko souffrir. Qu'est-ce que Yesu azobaki? Aebisi ta foi ta guéri. Mais mwasi wana zoko souffrir 18 ans. Balobi azalaki tellement na foi que chaque jour azoko kende ko sambela. Mwasi wana. Au lieu ba pharisien, ba pasteur à l'époque ba betela Yesu maboko. Ba ebisi Yesu. Pona nini osali miracle oyo? Yesu abisi bango. N'ose pas que même jour oyo bino bolé sakabataba. Donc kolé sabataba na bino za malamu ke ko bikisa mwasi oyo. Ba critica Yesu. Wana nde zalaki d'abord commencement ya okende vers croix. Donc critique, ceux qui ba critiquer Yesu. Boni yon nangai. Les grands hommes doivent être critiqués. Chef de l'État doit être critiqué. Mais il doit aussi savoir kolia musuni kotika mukua. C'est ce que moi, c'est ce que eloko to salaka. Soki na moni eza mukua na bwaki yango. Musuni na lie yango. C'est ça parce que batu oyo balanda kabiso, c'est pas tout le monde qui nous supporte. Il y a ceux qui seulement bazo landa biso pour na ko critiquer. Na yebi pe plateau oyo, ba oyo balanda kangai, ba oyo balinga kangai, bakoloba toujours malamu. Ba oyo balanda kayo, bakoloba toujours malamu, bako protéger yo. Continuez na musala. Mais ba oyo ba ina kayo, lobaka ka mwa erreur boy. Na français mabe boy muke. Tala ndenge bako finga yo. Maître Luc Fikiri, est-ce qu'il y a solo avocats aux États-Unis? Parce que débat wana ba beninga partout wana avocat ndenge nini atanga wapi ayebisa yo ceux qui ont avocats ils a place nini ainsi de suite suite à l'émission de la fois passée. Absolument. Oyebi ezali tout à fait normal. Bato baloba oyo balobi. Imaginez-vous ndeko Eliazer. Yo obotami na Congo depuis bomwana. Moto kaka ayebo ya lobi a bandi kotisa yo na débat kolobake un vrai Congolais n'existe pas. Depuis qu'il est né jusqu'alors, tilelo, yena mutu na ye, il pense que yen des vrais Congolais. Ce qu'on a komoni sa bango non, ce n'est pas ça. Congolais a solo ezali unité. Comment kondimango kaka boye? Akondimama te. Soki bakotika na page Facebook na ngai, Maître Luc bakomona ba cabinet na ngai d'avocat. Bakomona na kati bakomona libanda. Page Facebook, Luc Fikiri Murefu bakomona. Biloko nyonso ezali wana. Nazalaki d'abord na 3 cabinets. Newark, New Jersey, na Pennsylvanie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pona makambo ya ba corona oyo, tokangi ya Newark. Mais il y a
penso que nous Jésus ezali tirelo na ndenge nazali awa po ba corona ekotisi makambo ebele donc ceux qui babeti ba en États-Unis aux a vraiment avocat reconnu. Absolument, bien reconnu. OK. Maître Luc Fikiri, je commence par la situation de l'Est avant que tokende ba makambo. Na vanda kikaka bopa na yuki ke ndeko moko azobelela. Alobi minembwe kei bokomo na avion moko ezoya avion wana ba avion ko banda ko kita ezami minembwe ezokende bino ba congolais bocha tolo avion banda ko tuta soki elinye koya etuti na mutu etuti. Donc j'ai entendu cri moko ya ko sakanate et on m'a envoyé ça na tindela ki opé yo za mutu ya est oza censé koyeba ba réalité parce que maître Luc Fikiri tango zoya na ba plateau neti oyo faut yeba que ezana personnalité za na yo eza mise en jeu so ki olobi vérité ba kisi quelque chose na crédibilité na yo so ki okosi donc bomoto na yo et baby qu'est-ce qui se passe na Minembwe oza mutu ya Sud Kivu ezana état de siège yebisa biso qu'est-ce qui se passe en réalité ba information zana. En réalité, nazwaki vidéo na yo. Tango nazwi vidéo na yo, na lobino, eloko moko leka na pleine kuna sanga na yebate. Na koyebisa bino. Nyonso leka kuna. Plupart na yebaka. Parce que il suffit ka nazwa téléphone nanga, na bengi, na koyeba vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ezalaki 3 avions ya MONUSCO. Nde ekotaki na Minembwe 3 avions à MONUSCO ezali kokote ezolandana 20 minutes chaque avion koti 20 minutes avion mosusu ekoti 20 minutes avion mosusu ekoti 20 minutes oyo ezali selo ba biloze bishambuke na baya kotumba bato bakangelaka ba montagne wana na yebani na bango ndenge nini tango nga nasalaka ba aide na kei na ba hôpitaux nazobimisa bato na ba hôpitaux je m'en fous ozali nani. Okuta bana na bango baza na kati bakangami pe na kati pendant 8 mois 6 mois 7 mois okuta bana ya ba soda baza na kati basi na bango soki olandi ba image okomona bana na bango bakangami ebele na ba hôpitaux na ba centre de santé na koti na kati kuna na tini mongo bobimisa bango nyonso. J'ai fait ça et napui na continuer ko sala ngo yango nde bango basepelaka mingi na makambo nga na salaka parce que je ne suis pas sur place, je suis aux États-Unis mais tellement attaché na mboka yango komona na kobanda kozwa ba message wana na koyeba eza nani te na ba Facebook na wapi babandi koloba musalo zo sala biso eza kitoko bisendo tokangi bisonde to protéger ka ba montagne oyo bisonde to sala ka biso bwe bisonde ba konzi ya bwe na bwe. Je vous dis comment ba contacta kangai et puis ba kopesa ngai soki na lingi na yeba pona nini kimi ezate ba koyebisa nga ba avion oyo na lingi kozongela sujet comme ça je ne veux pas que bato bazolanda biso to perdre bango ba avion oyo ezalaki koyande na ba ravitaillement. C'est pas seulement les Banyarwanda qui sont là-bas. Il y a beaucoup de Babembe, beaucoup de Bafulero, beaucoup de Bashi, beaucoup de Bavira. La communauté nyonso wana ezo vanda na Minembwe. Côté wana eza montagne sur montagne. Banzela ezate. Donc il faut avion de ekotaka pona kokotisa bango neti ba dradeli parce que Mali les akamakasi kuna. Na ere oyo Mali les obete akosakana te. Bino bolobakao elanga kende kuno koyoka. Donc il faut ba dradeli banzungu basahani yango bato ya MONUSCO bakotisaki kuna bande konanga na bengi na lobi pona ni toyoki ke bitumba ebandi kuna bato balobi oui ya solo moi insécurité ezali na Minembwe insécurité mais bitumba ezali te yokanga très bien na lobi na ba rebelle ba chef ba konzi ba rebelle na pi na ebisi bino déjà ndenge bango na ekozwa ba contact na bango ba biloze bishambuke ba ya kutumba bango nyonso wana benga bango nyonso na ebi bango na bengi kaka appel na lobi tozo yoka kuna c'est quoi ba lobi tete mokonzi tete y a rien makambo nyonso wana eza fake news. Donc makambo bozo yoka ya Minembwe zaki nde ba avion ya MONUSCO y a pas o ba manduki o ba Nyarwanda bazokata na butu nyonso wana ezate. En tout cas, c'est ça, réalité. Nazolo teke, il n'y a rien qui se passe. Parce que le long d'un cause à la boye, quelque chose peut arriver. L'obi peut l'oko musu ekolo, eko zala. Comme hier,
eloko pe kozala hier nayebi te mais nazoloba par rapport na réalité oyo toyokaki bavideo bazoloba oyo banyarwanda bakoti oyo banani bakoti, ça c'est faux. Toyeba ke na kati kuna bazali na bagroupe ya bamekanika baye kosangisa na baimbonerakure rebele ya baburundi. Mekanika eza barebele ya banyarwanda batutsi ubie toloba banyamulenge baye kosangisana na baimbonerakure ya baburundi baya kotumba pe na babiloze bishambuke bango pe basali force ini balobi pona nini ba militaire plus ya 70 militaire ba militaire na biso kuna babomaki bango babwaki bango na kati ya mai bamisu bakufika na kati ya mai ezalaki ke bakei ko attaquer bakei ko botola mabele oyo ezalaki déjà prise pona na ba imbonerakure na ba mekanika boyo kanga très bien. Ba militaire na biso bakufaki ebele mais ba récupérer ki mabele. Ba récupérer mabele mais bakufaki ebele. Oyo nazo koloba ezali information directe ya ba biloze bishambuke ya ba yakotumba ba chef rebelle bazo ko yebisanga. Balobi pona ni bango bakota kite parce que tango chaque fois que bazo kende kuna bango bayebi ba réalité nyonso bayebi ba kwe nyonso mais ba militaire na biso tango bazo kende ko bunda ba associaka bango te. Yango epesaka bango kanda parce que bango bayebi bakwe nyonso mais ba associaka bango te. En tout cas wana eloko na lingi avana to silisana to koya na débat mususu ngai na lingi et puis na proposaki ba américain tango bazokende bitumba na ba monde arabe kuna na ba pays mususu tango musu ba tambolaka na ba rebelle parce que ba rebelle wana bayebi ba réalité ya nzela pe ya coin soki tozui ba militaire na biso ya Kasai to ya Kine bakoti kuna na ba généraux bayebi kuna te. Mais ba petit wana bakoli na ba montagne wana bayebi ba kwenyoso. Est-ce qu'il y a moyen comme ils sont des Congolais to initier bango total ndenge toko je ne dis pas que bazala ba militaire to tambola ensemble na idée moko pour que kimia ezala kuna parce que bayebi ba kwenyoso o ezaka ka idée nazo pesa na président de la République ba américain basala kango batu nyonso oyo meme ba Russie basali yango pe basali yango na nani na Damascus na Syrie kotambola na bato oyo baebi terrain parce que bino moko bokokate. Voilà, c'est ce qu'on a il fallait cette précision là parce que audio to kakezaya ke boma même militaire ceux qui ont monié ainsi de suite on soupçonne tout et maître Luc Fikiri a lobele loko moko kayebani na bango na nzela ya kosala action malamu to la kisaka baction oyo maître Luc Fikiri à la kisaka mais hier c'était hop qui clôturait sa session avec maman Blandine Kleber Maliko. Allez, suivez-moi ça. Cher encadreur, distingués invités, avant toute chose, je voudrais rendre gloire à Dieu pour avoir permis que nous puissions nous rassembler dans cet modeste cadre à l'occasion de la remise de certificats d'apprentissage à coupe et couture en faveur de filles mères que nous encadrons il y a plus de 5 ans maintenant. Je profite de même occasion pour vous remercier tous. Nous tenons à noter ici que cette formation est totalement gratuite. Ok. Oyo, c'est-à-dire Robert droite croisée. Par Oyo, Orgaza. Ah, c'est quand même. Droite. Oyo babengango croisé. Côté croisé. Robe droite croisée, c'est ça.
Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. C'est grâce à vous aujourd'hui, je suis innocente. Par rapport à ce que j'ai commencé pour ne pas voir que c'est ça. Madame, tu as une articulation. Ah oui, oui, ça, oui. Articulation aussi. Pour articuler. Vous savez, Vigile. Par rapport au tomatin aussi. Et c'est vraiment chiant. Très chiant. Et moi, je suis aujourd'hui, il y a Rotanga. Et n'a pas qui fait sa formation. La femme. La femme, c'est la femme. Même les mots femme, ça veut dire F. F, ça commence avec F. Vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, j'ai amené quelque chose de très capitaux pour vous remettre. Pour ce qu'on a commencé, depuis le début avec mon assistante. Assistante au pluriel. Au pluriel. Oui, assistante au pluriel. On a commencé ces choses et aujourd'hui, je dis, je ne vous baisserai pas les mains comme ça. Merci beaucoup, merci. Ok, merci beaucoup. Je me dans nos affaires. Pas brevet. C'est pas brevet. Deixa a mão na mão. Yanga mama. Yanga. Ndo yanga pika tu. Mama. Ya pesi mama kunite. Ozo pesa bango ba nunus. Okangi bango banga bakena bango kuna na centre ya. Hop. Oka nozwa formation ya bien. Baba zo yekula kusala misala. Mais yo kangi bala batu. Usensi bango misala. Ozo pesa bango ba brevet ya ba nanus. Nalobi pour n'y qui ça va imiter ma bébé. Bah nous nous ces avions et ma petite pepo. Et si ma crash j'ai failli mourir en haut. Et il y a un qui sent ça pour n'appeler ça bango. Il y a ça bon ça ma bébé. On peut ça ba nous. Na on peut le ça ba nous. On peut pesi bango ba brevet. Pesi bango ba machine ya kuba. Ba ya kuli musala. Ah non c'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire. Mais ya ça musala malamu yo elo salia. Ya ba nous.
Je vous ai dit que nous allons maintenant procéder à la remise des brevets à nos lauréates. Parmi nos 10 lauréates, il y a 3 qui ont reçu la mention distinction. Là, nous citons Lukombo Tengula Betty. Topesa pe machine afin que epai ya kokende akoma koshome te esunga ye na mosala yango organisation toza kosunga tosuki te ka na formation me tosungi mpe na kopesa po te epai ya kokende ayeba kosala mosala malamu. Ya mibale tobengi mama Mbombo Ngalamulume Anini. Fatuma Kalombo Beni. Mama Ngoi Banza Esther. Pour moi. Par contre, c'est pas spécial, mais elle est spéciale pour moi. Je vais l'appeler ma princesse. Tu viens ici un peu. Pourquoi on a lobby bongo? La fille a un handicap, mon corps à ayoka bien été.
mais ayaki awa abandaki koyeba kotonga te. Aye abandi kotonga, abandi otonga, ayekoli kotonga. Chaque fois soki na ye asombaka elamba, aye linga alobi mama na ye ni ozwa mopepe. Asali 3 ans au lieu de 2 ans, asali 3 ans. Alors remarqua kinga komona une jeune fille a un problème moko ya muke ya koyoka, mais alobi na ko vanda ndenge wana te pona lukanga pe na apprendre quelque chose malgré ba situation ya famille. Ayebi kotonga très bien. Si le loi comment otonga na télé à mutu na lobai na osala ye cadeau na ofungolela ye atelier yango na bombi ye pe. Comme on a dit, Mbombo Annie. les amis bonjour à collation, on a bien appelé nos brevets. Brevet et ça bon accompagner la machine. Réaction na yo attaque moi na somi ko le Congo maman moko azali banda mboka mais susu neza na mboka na Congo na motema na. Aza mama moko malamu penza. Aza mutu ya ko féliciter asungi biso makasi. Bande ko musuba kolanda biso zo kansongo ba aventure. So ba ngba ya ko za formation na commune nini na quartier nini. Eza na commune ya Kitambo. Na avenue Lomami. Eza ya solo. Bon, tout ça là nini formation na biso ezo fele. Eza batisi bazo pesa biso. Soki eza te yo moko pe ko sala effort osombi. Oya sali pona bino message nous nga repesa pa na ya kolanda bino siko. Na pesi merci Makas, merci vraiment, merci na maman Blandine. Merci. Kombo na maman Nadège. Na o maman Blandine na sali pona bino apesi bino brevet. Est-ce que tu boyo ko la basenga bino mbongo? Te basenga biso mbongo te papeze sengo makasi. Eza vema eloko ya kopanza sango ko baninga msuba na ndako ba sa eloko te ba koyekola eza bien. Donc kosimba brevet na nga boye sali nge sengo makasi. Accompagner na machine ya ofele. Na machine na ofele en tout cas nzamba pambola maman Blandine. Na bande ko musuba zo kalison ba aventure. Formation ça na commune ni place ni processus. Bon biso atoza na commune ya Kitambo. Tala commune ya Kitambo sur avenue Lomami. En tout cas soki baye ba kokuta prof et mawana personne yazawana pona ko sunga bana. Formation ça gratuit. Formation ça gratuit. Vous ba réaction na yo lelo o isa jour à collation na yo. Ozi machine et puis ozi brevet. Ya ofele. Mais ça nous a repès na bateau bazo ko hésiter dans ko ya formation a. Vraiment la salle de sengo makasi pour le temps de tozali. Lelo tozaki pe maman na biso Blandine, maman muté malamu asungi biso to futi ata ekate. Nous to sami bweza mta sungi biso ba machine tozui apesi biso cadeau ya machine. Ase biso ba brevet yango to ki sengo makasi. Ba maman bazali banta âge na ngai na lembite. Ba maman bo lembate, maman boya ko yekola musala. Maman fanda ndako pambo sa eloko moko te. Ya kaka ko yekola musala no ko sungo makasi tala nga zo mwa 1 ka na ngai nazo zanga te. Yango na Mbote. Mbote papa. Betty. Na oyo uti koleka les aki collation de cadre na bino non la remise à machine mais ça nous en a repoussé et c'est na zo pesa conseil na ba jeune fille o bazo telenga na balabala bazo sala le côté baya awa po ba landa formation ke bo fana na ndako bo eza na avenir moko te ko fana ndako po ko luka donc eza déjà un peu moins ba pesi biso déjà ya avenir. Oh, maman Blandine a pour Nabino. Message nous avons coupé ça ici. Napesi maman Blandine, merci beaucoup pour oya sale libiso bazé belete. Baza vraiment belete. Napesi merci beaucoup. Nzamba batela. Na commune Kitambo. Na le barda bande comme ça maman na biso baza nzoto des arli banda mitime za mboka Congo. Lelo oyeko sexa ba congolais na ba congolaise na biso. Donc treba iloko yango tango sala yango mbula na mbula yo pe ozwaka nini pe tindaka osala yango chaque année nazwaka esengo mpona osunga bato kolobaki kozwa mbongo to nini te nazwaka esengo nde na lobaki na osunga bato c'est déjà 5 ans yango oyo nazokende kosungaka chaque année nasungaka et puis ouais c'est ça ezaka esengo
eloko mosusu te. Bit ya fondation to ya ONG na bit nango ezali mpona koede bafille mère oyo baboti bavandi na bandako bamoni ke baza abandonné o avenir eza te. Alors biso na ONG na biso topesa bango susu espoir ya koloba ke trop tard na vie eza te moto ko recommencer vie na yo na koyekola métier. ONG kombo nango ezali Hope Espoir pour la femme congolaise. On a adresse place ni matin on na le moment B. Na eza na Kitambo Lomami avenue Lomami pardon numéro 12. Ouais. OK, bande ko bolanda biso ba maman, tout le monde ba maman ba uti formation, ba jeune fille, ba garçon, ba papa, ou tout ba bolanda biso souvent message mo fort ya sensibilisation sur ko ba kina so ba yi awa, ba la formation au félé. Ouais, awa to futi sakate, to pesa bana formation pendant 2 ans gratuit et puis ceux qui va silisi to pesa bango ba machine à coudre. On nyo so za la posa. Moi si surtout ming biso to za basé na ba femme oyo bazali oyo baboti bafille oyo bafille mère oyo nyonso ayebi ke avandi na ndako mpo abotaki amoni ke avenir eza lisusu te. En tout cas tozoloba ke centre na biso eza polele boko koya mpona kozwa baformation na bino kosilisa tokozanga kosunga bino te mpo topesi toyekolisi bino epuis topesi bino mpe bamashine bokende kotonga bino moko. D'accord, merci beaucoup. Voilà. C'est ce qui a été dans le Baranaba, tout ça, la Hermoko, tout discuter, mais tout ça, la concurrence, dans ça, la Bolamu, c'est en même temps, au maître Luc Fikir, que sur ce plateau, bien sûr, à Sala, moi et Belé. Maître Luc Fikir, autre chose, revenons. Mais après, on les analyse, au sali, il y a Minembo. Aux hommes, état de siège, est-ce que nous avons fait et qu'on peut répondre à la population ou bien les akaka en anglais wasting your time. Wasting time. Yeah. D'après ngai état de siège honorable, ezali loko moko très important et nécessaire. Très important. Ata soki olingaka président de la République. Ata soki olingaka président de la République était pardon. Ata soki ozalaka nakanda naye to gouvernement actuel to betere quand même maboko ya idée en même temps ya kolanda constitution na biso na makambo état de siège parce que depuis que Kabila Moussa Zalaki awa ils ont tout fait bitumba oyo kimia kota na mboka sauf basalaki jamais si je me trompe pas état de siège jamais azali premier président ya kolbato kende na état de siège donc kolbandela na ta ya Kabila tilelo. Donc il faut total comment ça va aller. Mais ngai na lobaki déjà na pesa ki déjà idée na ngai parce que ozomona mboka neti RDC honorable toza na besoin ya sécurité kaka sécurité ya koloba lobate et puis kaka sécurité ya ba décréter ou bien ya ko sala neti tozo sala mais en réalité loko moko zo sala maté. Qu'est-ce que je veux dire? Ozomona ba problème tozo zwa na est ya mboka. Nakuya kolobela yango pe moi moké après. Mais il faut comme au funguli déjà parenthèse na lobela yango moi mbango. Batuo ba ebi histoire ya Pakistan na Inde. Tozalaki na bazalaka na frontière na bango babenga kango Kashmir. Frontière wana ezalaki na babitumba pli il y a 70 ans. Chaque fois bato bazokufa na frontière wana, chaque jour bato bazokufa na frontière wana. Nini epesa ki bango kimia. Pakistan ba kei na États-Unis ko négocier ba pesa bango mbongo ba organiser armée na bango. États-Unis epesa ki bango selon histoire 4 milliards de dollars. Bazwi mbongo wana ba kei ko sala ba armée nucléaire. L'Europe Pakistan eza na 8 armées nucléaires. Donc ba bombe oyo soki ba beti indécile. Batiaki yango balobi parce que to lembi na ba bitumba oyo. Bazui ba bombe wana bati yango na ba frontière ezoko tala Inde boy. Balobi soki un Pakistanais a kufi lisusu na frontière na biso. Bombe oyo ekokwela nde na Mumbai boko sila. Ba Indien koyoka wana ba bangi. Ba pesaki ba Pakistanais bien sûr
embargo boyebi bino moko embargo ebimaki mpona bamanduki ya Pakistan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bitumba wana esilaki complètement. Mais les Indiens aussi bakei na bango pe ba créer na bango pe ba armée nucléaire. Balobi et ceux qui Pakistan peut aller attaquer Inde. Ba Indien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ba ko boaka ba armée na bango wana na Pakistan. Donc les deux nations se respectent parce que bazana manduki. Oyo azana makasi oyo azana makasi. Ndenge baloba que vous comprenez? Les relations entre États, ce sont le rapport de force. Voilà. Voilà. Yango oyo nazoloba. Nazoloba histoire. Ça c'est quelque chose qui est réel et quelque chose qui peut appliquer na mboka na biso. Mboka neti Congo. Na Est Mobimba, sécurité ezalaka te. Donc c'est ouvert. Ndenge nazo kende boye na uti kuna pe. Je pars Rwanda sans problème, Burundi sans problème. Bango pe bakota sans problème. Okokota Gisenyi sans problème. Ce n'est pas mal. Mais ce qui tolobi ya solo ke tolingi sécurité. Banyo ko la biso lisusu te. Tozana besoin ya solo ya armée nucléaire. Ata soki tokosala yango te, tokoki kosumba ba tête. Bamboka mingi ezana yango. Tokoki kosumba ba tête. Totie yango pointé na Rwanda, Uganda, Burundi. Toyebisi bango soki Congolais moko akufi, tokokwisa. Ya solo bakopesa biso embargo. Mais embargo par rapport na kimia. On se comprend. Par rapport na kibomoto. Ya fierté na biso ya ba Congolais. Bakoya to ko négocier kaka neti India na Pakistan basala ki to négocier, ba américain bakoya ko sécuriser, to ko vana na biso na kimia. Qu'est-ce qui est arrivé lelo soki bomoni Corée du Nord? Bazoloba, tozana manduki. Tokobeta États-Unis, vous vous souvenez très bien en 2015 bazali kotia Maison Blanche bazo moni sa ndenge bakokwisa bango na armée na bango. Tokobeta. Mais ba américain bazoloba te azana angote, azana armée nucléaire te. Kadhafi azoloba, nazana armée nucléaire balobi ye ozana ango. Kadhafi alobi nazana angote, balobi ozana ango. Oyo azoloba nazana ango puis azomoni sa bango, bazobanga parce que bayebi ke azana ango. Vous savez pourquoi jusqu'à Tilelo et Corée du Nord ezalaka? À cause de l'armée nucléaire. Jour où bako lâché, c'est fini pour eux. Nazo ko sote. Et cause la bitumba moko to mona jamais. Nana ni awa Saddam Hussein, qu'est-ce qui s'est passé? Alobi nazana armée nucléaire te. Ba Amérique balobi ozana ango. Moto oyo azoloba nazana ango et puis azomoni sabino ba image. Bakimi. Ba sale lokote. Pourquoi? Manduki les rapports des États. Yango zoloba. Ba rapport de force. Ozo comprendre. Mboka na biso RDC. Tozana ba biloko nyonso awa, ba uranium ba biloko esala ba armée nucléaire. Toki ko créer loko. To créer ngo mame na secret. Ba auto ba ka cache secret ya makasi. Toko zo embargo na suka. Mais à la fin Amérique ko ya ko banda ko pesa biso $1 milliard pour na ko sécuriser biloko wango. Nazo ko sabinote. Ça se passe en Inde, au Pakistan, bamboka nyonso. C'est ça. Voilà. Maître Luc Fikiri, tous évolué malembe. Nalingi na pesa yo, na posé yo une question ouverte. Cette question ouverte nazo posé yo parce que moi d'abord je suis inquiet pour nini naamba ki mutu moko awotaki ariwara tango tozo discuter naye atangeli ngai mboka soki 4 na Ituri. Oyo même franc congolais oyo baliaka te. Bayebi yango te. Bazo utiliser shilingi ya Uganda. Atali singa que nous avons pona ye pona bango kuna okoloba mabe ya Uganda te. Parce que mabe bango baza bien avec l'Uganda et d'ailleurs ezana munoko moko je crois balobaka Lugira et Lugira wana ezoloba ma awa ezoloba makuna donc baza des fois bakotaka sans visa parce que baza confondu. Et moi ce qui m'a beaucoup plus touché c'est le fait que bandeko wana bien que au Congo bayebi même pas franc congolais te donc bazwaka yango te zo genango batu bayebi te bayebi nde shilingi. Bon, ça nous dérange un tout petit peu et que c'est comme si il y a deux parties, il y a Congo qui ne sont pas en réalité au Congo. Absolument. En tout cas, je remercie Mingo za mutu moko maele makasi. Nengo fungulaka ba question na yo. Tango musu ekoko isayo na mobulu. Mais ndenge ofungulaka eza kitoko makasi. Ezomoni sa degré
ya intellectuel na yo, degré ya kobanza na yo. Bandeko na biso na kine bayebi réalité ya mboka oyo te. Koyeba kine za koyeba Kongo te. Koyeba kine Kasavubu, Lingwala, Limete, Matete eza koyeba Kongo te. Ngambi bozo mona awa naza na parcelle na Gisenyi. Boyo kanga très bien. Et puis tango nakenda kuna tala sécurité bapesaka ngai. Respect bapesaka ngai. Et puis bamiso lobito mona kayo na ba télévision. Kitoko. Bapesaka ngai respect bandako nyonso batongi na Rwanda ba immeuble nyonso na ba banque eza ba congolais. Ah bon? Yo kanga très bien. Uganda memema. Okei Uvira. Bandako ebele eza ya ba Burundi. Ngana koyebisa yo Burundi mboka na ngai Luvungi. Yo kanga honorable très bien. Le chef coutumier ya Luvungi azali Burundi. Non. Mbabaro. Yo kanga très bien. Chef coutumier et pas na biso. Mais tovandi na bango bazali ba congolais. Ce sont des Congolais, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont des Burundais. Botami kuna, bavandi kuna depuis des années. C'est ça, Congolais. Les gens ne connaissent pas. Bazaba Congolais, mais ils ne peuvent pas quand même devenir des chefs coutumiers. Attends. Parce que chef coutumier a le pouvoir coutumier et c'est transféraka à travers Makila, à travers donc Ndakumoko Batubazo Kitabazo. Papa est honorable. Ouais. Omoni ba débat oyo yango ezo webisa mitu ya ba Congolais. Tango tokolo ba kobanda ko finga oza avocat te oza nini te oza nini. Bi wana que yo nengo za wana oza mwanya Rwanda oza muto ya kuna zela siko bayoka umuchere numwe amapishini mbalimbali. Eza koloba nini? Loso nyonso eza na ngo kaka moko. Kaka ndenge o préparer yango neza ka différent. Wana soki oyebi Kinyarwanda. Ils ont collé banako Munyarwanda. To vandi na biso ensemble depuis des années. Yo kanga très bien honorable. Donc il est rapide parce que l'église est bandit déjà oui. Je suis Mufulero. Vous comprendre? Je suis Mufulero. 100%. Ma mère nanga, papa nangai. Babota na ngumba les mères. Maman nanga ya Kasaba. Montagne ya les mères. Papa nanga les mères. Babenga kabiso bana mutunda tozali na ngumba babenga kango mutunda mbwana ngumba na biso batu nyonso bavanda kawana ya biso ngumba village mobimba biso tobenga babenga kabiso bana mutunda nazo kopesa yo ezali likolo ya Rubanga le mera Rubanga vous comprendre mutu alingi koyeba akende atala. Qu'est-ce que je veux dire awa boyo kanga très bien bandeko nanga ba Congolais. Bandeko na biso na kine bayebi réalité ya Congo te. Tozali na ba chef coutumier pe Congolais o baza na Zambie. Okokende na Burundi pe okuta pe bakonzi kuna ya ba Congolais. Vous comprendre nga honorable. Il faut qu'on dise oyebi vérité oyo. Qu'est-ce que je veux dire? Tozali na mboka na biso na 242 langues. Mboka na biso tozali na 242 langues. Na kati ya 242 langues wana toye kozua 4 langues nde piliers ya mboka na biso. Donc Chiluba, Lingala, Kikongo na Swahili. Mais Chiluba elobamaka wapi? Elobamaka na Kasai oriental configuration ya kala, oriental na occidental. Elobamaka na bamboka ya mipaya. Chiluba ezali langue internationale. Tokei na Kiswahili. Kiswahili kaka elobamaka na Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, côté à Mozambique, Zimbabwe. Côté ya Malawi, côté ya Somalie, ya Sid, bamboka na RDC mboka na biso balobaka Swahili. Siko soki olobi ngande vrai Swahili, yo nde vrai Congolais. Congolais ya vrai par rapport ya nini? Donc ozolobake nde azali muswahili bande ko boyoka débat oyo ezali débat oyo boyoka kango chaque fois té mais bon comprendre qu'est-ce que je veux dire to keina ba Congo bande ko na biso oloba ki Congo bazali na Kabinda Congo Brazza bazali na Angola awa na RDC
nayokaka pe muke na bazali pe na Gabon muke pe na Cameroun bakongo kaka wana siko mukongo ya solo aza wapi tokei na ba Lingala Centrafrique RDC mboka na biso Brazzaville Gabon Cabinda Angola bamboka nyonso wana ezolo ba Lingala siko mungala ya solo aza wapi yokanga très bien na 6e siècle 6e jusqu'à 13e siècle biso ba congolais tozali ko vivre na kati ya empire babenga kango empire uni du Congo, c'est-à-dire empire uni du Congo na 6e siècle jusqu'à 13e siècle ezalaki ko bandela na océan Atlantique jusqu'à océan Indien. Donc ko banda na ba Cameroun, ba Angola, ba Gabon, ba Brazzaville, Cabinda, nyonso ti ba Kenya, Burundi, Rwanda, Ethiopie, Malawi, Okeiti na Tanzanie. Nyonso wana ezalaki Congo. Bota la map bokomona ngo. Bozomona map ezomonisa wana nde ezalaki vrai Congo. Na 18e siècle ba mindele ba ekokota ba kutike tozalaki telema divisé na 13e siècle banda 13e siècle ti 18e siècle. Chaque mutu alingi kozala mokonzi. Chaque tribu ezwi pe chef coutumier. Bo tozalaka na bango ti lelo. Chaque tribu ezwi chef na bango. Ba mindele ba koti na 18e siècle ba kuti tozali telema se divisé. Comparé na tango tozalaki ini ba congolais. Donc ozolo boza vrai congolais ba ougandais bazaki pe ba congolais. Bota la map wana malamu. Ce n'est pas moi qui a fait ça. Si tu es kokota na 18e siècle ba mindele ba koti. Tu es bien histoire ya conférence à Berlin ndenge bakata biso. Bakati biso sans tenir compte que chef coutumier oyo azali ko kamba ya ba Congo azali ko kende ti na nani na Brazzaville ti na Angola. Bakati sans tenir compte que ba Swahili bakei ti na Tanzanie ti na océan Indien. Bakati kaka pona ba intérêt na bango moko. Et puis bakata ki yango parce que ils ont trouvé que tozaki faible, il y avait pas l'unité. Lelo sikoyo ozolo bake yonde vrai congolais. Tozali na constitution oyo ezoko définir congolais. Article 72 tokei même na 2004 basala pe basali révision ya ba article yo na constitution na biso baye komonisa clairement congolais azali ya solo azali nani. Balobi congolais d'origine azali oyo neti ba ndeko na biso ba pygmée bazali ba congolais d'origine bakolo mabele baye ko loba moto ya papa na mama neti ngai neti yo honorable ozali congolais d'origine baye ko loba ba misusu ba congolais d'origine baye ko pesa biso définition ya congolais d'origine donc ba vrai congolais balobi pe oyo mama azali congolaise papa azali ya libanda to papa azali congolais mama azali ya libanda ou bien mwana abotami na Congo ba para na nyonso mibale bazali libanda balobi bango wana nde ba congolais d'origine. Constitution la biso ezali déjà clair. Nani akozwa bokonzi na akozwa bokonzi. Est-ce que wana ozo sala confusion entre la constitution des États-Unis na constitution ya Congo? Non, constitution na biso clairement. Kaka na kati ya constitution na biso wana, kaka na kati ya constitution na biso wana elobi clairement nani akoza la président de la République. Ezali clair. Et il n'y a pas où aller gauche ou droite. Mais nde place ozo bebi sande yango wana. Balobi te ke ba loi wana bakoti ko bouger yango te. Yango ovi ya ba réalité oya este ya makamuni ezo salima. Nde balobi il faut to revoir ne pas être congolais que les congolais de père et de mère. Ndenge balobi. Donc mabeza api constitution to vota yango. Constitution wana to kokipe ko fongola yango ale to kotisi biloko asika problème za ndeko Eliezer. Constitution ezali fondation ya mboka. Nalingi toyoka na malamu s'il vous plaît. Na ba téléspectateurs bazolanda biso. Constitution ya mboka nde fondation. Ba mboka nyonso ya mokili ezalaka na constitution. Constitution wana ya solo ezali mibeko oyo basala kaka entre ba congolais ou bien entre bakolo mboka. Ba lobi voilà to sala constitution yo selo ba réalité ya mibeko na biso. Honorable est-ce que vous kanga très bien. Constitution comme fondation. Omoni ba lave obetaki na Goma. Nazo pesa exemple bande konanga. Omoni ba lave obetaki na Goma. Ba nani volcan. Volcan monisaki biso nini.
soki okei na Goma lelo ndeko nanga makisela uti na Goma okomona bandako misusu eza na batrace oyo aza zolozolo trésor zolozolo ndeko na ngai obimi na Goma omonaki bandako misusu à cause ya lave qu'est-ce qui s'est passé omoni batrace ndako ezobukana bamisusu bandako ekweyaki mais toyebake soki tremblement de terre wana continuaki qu'est-ce qui devrait se passer Goma mobimba elingaki esila heureusement Nzambe asali oyo asali a stoppé yango mais lelo toza sikoyo na choix mibale pona situation ya Goma ou bien ndako oyo fondation ebebi po à cause ba lave oyo eza na ba trace ya minene mukolo ndako azana choix mibale totonga fondation ya sika tokoyisa ndako oyo totonga fondation ya sika totonga ndako ya kitoko ya sika oyo ekosécuriser biso ou bien tokanga kaka batrace oyo batrace oyo ezomona na makasi tokanga yango nazopesa exemple oyo parce que eza eloko ekweli biso et puis eloko pe tozomona yango na constitution na biso bandeko nanga bakongole bola nanga kitoko tozalaki na 2 tours kaka na constitution oyo pona kosala ke mutu moko kaka a continuer ko azwa bokonza continuer toujours ko gérer bazongisi bati yango tour moko mboka nini oyo bomona eza na tour moko ya constitution ya ba élection tozalaki na 2 tours ba bimisi tour 2 tours wana batie e tokomi na tour moko bakati yango tayo mesure ya mutu moko soki tokei balobi pe na kati ya constitution wana ezalaki kozala président faut la 40 ba komona ke azalaki na 30 ans bakitisi yango na 30 ans quelle sorte ya constitution donc ndenge na lobi mboka nyonso bakambaka yango na mibeko ezali mutu te okoki honorable okoki ka koya de nulle part olobi to changer to sala boye omoni constitution ya ba américain na respecta kango makasi chaque état ndenge toyoki ezali état neti New Jersey Pennsylvania nani Ohio nyonso wana eza ba état eza pe na ba constitution na bango constitution wana ezali ya état wana soki okei na ba mibeko ya koconduire mituka ezali complètement différent ba mibeko ya divorce ba mibeko nyonso ezali complètement différent chaque état eza na mibeko nango selo ba besoin ya état wana constitution ya États-Unis comme maire comme fondation ya mboka batouché yango te ezali na 234 lelo tozoloba eza na 234 ba démocrate balobi te to changer mubeko ya kozala na manduki ba américain balinga telema manduki et puis bazoko mibuma mingi na manduki balobi to changer mubeko oyo mais balobi te ba père fondateur na biso batiake toza na droit ya manduki tokotika bino bo toucher ba policier bo toucher constitution te parce que dès que bobandi ko toucher yango c'est fini soki bolingi ko toucher yo oza ya wapi oza ya Wyoming oza ya New York oza ya wapi oza ya Pennsylvania kende bo toucher ya Pennsylvania mais constitution botika yango omoni ezaka débat difficile et loko moko très important to changer yango pour que to protéger population mais baboyi parce que constitution ezali nde ezo garantir ilupango na yo mutuka na yo sinon toyebi lobi te tokoki kaka kozwa constitution ndenge boye te mutu kaka ye alobi to changer ce n'est pas ça. Les gens veulent dormir na kimia parce que toyebi lobi te eloko ezo garantir yo za la congolais ngana za la congolais ko constitution yango sans constitution tu n'es pas congolais, moi je ne suis pas congolais. C'est un document ya boye ezali document te toko takaka to changer to tie boye to sali boye constitution ezali déjà na ba trace na pesi exemple ya ndako ba trace ezo monana au lieu to kanga ba trace wana to tonga mboka ezala durable tolingi isusu kokwisa yango ko déchirer yango toza na ba bitumba tolobi ma bitumba ya esezo sila te état de siège tolingi lisusu au lieu ko kanga ba trace oyo ezobuma mboka ba trace oyo ezobuma ndako tokoyi tolingi lisusu honorable totia ba trace mususu au congolais de père et de mère. Est-ce que vous comprenez makambo? Ezo déranger nani parce que l'église ezo banda makelele nous sommes obligés de terminer l'émission dans 3 minutes exactement. Ouais. Ezo déranger yo nani? Ezo déranger nga parce que nazali d'abord un légaliste. Ce n'est pas parce que yo zana bana ba demi Dakar. Na koyebi so eloko moko. Demi Dakar pe wana ezali terme moko tribal. Terme moko ya mabe.
mais moto akozala demi Dakar nga bana na nga babotami na États-Unis bande ko boyoka nga très bien baza na droit kozala ba président ya Amérique nga nazali congolais ti lelo oyokaki na ndako na monisi yo mikanda na nga nazali toujours congolais na monisi pe yo mikanda na nga États-Unis omoni yango nazali toujours congolais na garde na nga green card na monisi ki honorable donc nga nazali congolais mais mwana na nga za abotami na États-Unis aza na droit ya kozala président ya États-Unis Olobi azali bazali ba demi Dakar. Hein? Yoka nga très bien s'il vous plaît. Et senga nazana besoin bana nanga baya kokamba Congo. Yoka nga. Nani bango baya kokamba Congo te. Bazana bango déjà bien kuna bazo tanga bazali na bango bien. Qu'est-ce que je vais dire? Au lieu to sala ke soki to sala ta référendum moko boye to ti ya bana na biso nyonso babota maki libanda bakota baza la peine na nationalité ndenge tomoni na Rwanda na bamboka mususu baza na ba double nationalité ba congolais o ya libanda ba congolais bazwa déjà ba français bazwa ba nationalité bazwa pe ba continuer que séjour nationalité na bango ya Congo. On peut faire ça au lieu kolobake to kati ba oyo déjà ba botami awa yokanga honorable eloko na ngika ko clôturer parenthèse oyo bandeko tozo kende vraiment wapi na biloko oyo biloko oyo eko diviser biso pe ezo diviser biso déjà makasi mboka nyonso ya mokili batongaka yango kaka na trois choses mboka nyonso ya mokili c'est trois choses qui construisent une nation ezali mabele na biso oyo yuma lobi ke toza lisu na mabele te ba minere na biso nyonso bateka donc on a rien mboka nyonso batongaka yango na mabele na biso mabele na bino. Donc, to exploiter mabele na biso, to séjour, to zwa makambo ya mabele et aider biso construire mboka. Ne to mona ba monde arabe, ba Qatar, ba tonga ba mboka na bango na mabele na bango. Et loko mususu etonga mboka ezali bateau. To investir mingi na bateau. Ba américains qu'est-ce qu'ils ont fait? Nazolo ba parce que suis o eza musala na ngai. Basala ka ba visa loterie. Pona ni parce que balingi yo congolais o kende aux américains? Non. Parce que balingi bazo luka ba tête na katia ba visa loterie wana bazo viser ceux qui ont na diplôme ceux qui ont na licence ceux qui ont na master ceux qui otanga ceux qui ont encore jeune ba kopesa yo ba lobby ou bien ceux qui ont na bana mike ba kopesa yo visa loterie yo kobanza ki ti a gagné loterie mais tia papa ya 80 ans à ça la loterie akozwa jamais parce que akomi na ye mobangi akomi na ya kokufa obolimbisa ngai eza nango loterie te ezali moyen ya ko recruter yoka honorable ça c'est très important ezali moyen ya ko recruter mokili mobimba bazo sala ngo na ende bazo sala ngo na ba mokili mobimba pona kozwa ba tete ya mayele ekota biso olie to attirer bana na biso bakoli kuna bande ko na biso batangi kuna neti ngai nazana je ba américain basala na cabinet na ngai na rupisa bango misala bokolimbisa ngai mais ça c'était bien na sala ngo awa nazo sala pe naza entreprise ya transport awa oyo yebi nazo sala babilanga makasi to sali année passée 35 hectares ya 35 tonnes ya loso 37 et 72 tonnes ya masangu bokomona ba image bino moko et ce sont des choses que j'ai fait or que je suis aux États-Unis on les tous à la maille les tous wa babiloko ba miso azo sala kozwa batete ya malamu tozongisa yango tozo bwaka bango to sala eloko ya ko attirer ba jeune oyo bazo kende libanda bazonga banque na biso ezala banque ya ko aider batu pa ba banque ozo kende bazo tuna yo document ya lupango za wapi mwana ya 25 ans kozwa document ya lupango wapi ko ya zwa nyongo abanda musala ba congolais nyonso batondi ya mayele batondi na ba Paris na ba France na États-Unis balingi bazonga mais moyen ya ko banda eloko ezate pona nini ba banque na biso kozala au service na bangote tolobi ozongi moi 50 000 balles moi eloko moko boye sans ba condition ya makasi okomona tokotonga mboka na biso les Éthiopiens ont fait ça eloko mususu na lobi ya kotonga mboka na lobaki misatu mabele na pesi bino comment on peut construire mboka mabele bateau investir na bateau ozoyo kango troisième chose politique ya malamu Yesu alobi na Bible fait aux autres ce que vous voulez basala pa na yo. Mais yo zaka musulman pona nini référence kana Bible pona nini référence na Jésus pa na Coran pa na Muhammad Rasulullah Coran elobi Coran elobi soki onyokoli
ndeko na yo oyo kanga très bien ezali même chose oyo Bible elobi moto oyo anyokoli ndeko na ye aza na même punition moto oyo donc ngai musulman bengaka ndeko na ye musulman donc tokomi bandeko koleka même oyo bobotami na ye na makila selon l'islam et christianisme pe ezali même chose komonisa ke olingaka mutu ezali kosala ye malamu oyo yo lingi pe ye asala yo même chose oyo Bible ezoloba Jésus alobaki yango. Qu'est-ce que je veux dire awa? Politique ya konyokola batu otuninga pe Yesu boyokanga s'il vous plaît alobi sala fait aux autres oyo balingi olingi basala bango pona na zongeli nani wana parce que konyokola batu na mboko oyo ekomi trop neti tozoloba boye komona ndenge bakofinga biso kofinga nga personnellement yokate ekomi trop ekomi mingi bakoya même kobuma yo même bazoluka yo basala yo mabe parce que vous avez parlé la vérité. Mais est-ce que ceux qui ngai ou bien mutu muso sali yango okosepela? Non. Référence à Jésus parce que Jésus nde mokolo makambo. Un vrai musulman doit croire à Jésus. Parce que Jésus reviendra. C'est ce que le Coran enseigne. Sans Jésus, mokili oyo ekosimba te. Ça c'est ce que le Coran enseigne aux musulmans. Que Jésus azoya al-Mahdi azoya. Sans Yé, ce n'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas Abraham. Ba Angelo Moussou ba Gabriel ba kozonga te. Yesu yemo kozoya kosilisa makambo. Yango, ceux qui osali vrai musulman, il faut ndima Yesu. Un vrai musulman doit croire na Injil, na ba livre ba buku nyonso. C'est ce que l'islam dit. C'est ce que l'islam apprend. Voilà. Tozana Souka, en tout cas, maître, Nazo Pesayo, 1 minute, s'il vous plaît. Oyo loba kite, olingacho loba na emission, oyo, olobi yango, no clôture. Bande ko na biso tolingi to tonga mboka na biso kitoko. Boyoki ndenge na lobi. Bolanda kaka maloba nazo loba te, mais bo essayer ko comprendre makambo na lobi ya kati. Nalingi ko clôturer moi moke ko pesa ka conseiller na bande ko nanga onalingaka mingi. Surtout bande konanga ya IDPS na bande konanga misusu ya PPRD nakendaki na siège ya IDPS quelques fois ndeko nangai Augustin Kabuya secrétaire général actuel ayebinga malamu tosolaki makambo ya génocide wana ezalaki ta ya Kabila ngana zalaki ko militaire mingi toza na journée ya génocide tozobunda yo yebi yango malamu tozobunda toza la journée ya génocide tozokende tina ba présidence kuna tango Kabila azaki ko président apesa biso journée ya génocide nazaki ko sala ngo libanda te nazaki ko sala ngo awa tobundeli mboka oyo jusqu'à aujourd'hui je suis là mais je ne dors pas tango yo sanzo ba appel ya mboka nanga je suis là eloko ni na lingi koloba IDPS ezali parti socio-démocrate ba socialiste idéologie na bango ezalaka pona le petit peuple, les pauvres qui n'ont rien. To aider bango bamata. Wana socialiste. Démocrate ezokoloba, to sala to respecter constitution, to sala ba règle selon mibeko. To sala ba démocratie et to sala ba banani ba élection selon mibeko na biso. Cela veut dire quoi? Idée ya socio-démocrate ekoki kaka koya ko kende na idée ya ba républicain séparatiste te yoka ngai républicain séparatiste ezali moto oyo azoloba biso kaka nde ba kolomboka bino bozali te ou bien bino bozali ba demi Dakar bino bozali boy moi d'abord na lobby bana nga baza ba demi Dakar te parce que je suis avec ma femme pendant 15 ans j'aime tellement cette femme na bana nga baza ba demi Dakar États-Unis ba benga moto demi Dakar te ce sont des grandes puissances pardon ba benga ba to demi Dakar te biso bamboka oyo mike yo muswahili naka munoko na yo o coloniza nani na mokili bamindele bamonike pour que ba vivre na kimia bazui bamindele ba français ba coloniza mokili mobimba bango pe bazalaki na babitumba bazalaki ko vivre na nei tozo vivre Amérique bazalaki na babitumba pendant des années mais pour que bazala na kimia balobi tozala tosungana tozala soudé tozala ensemble makambo ya ko séparer ba ezala te Banglais ba colonisa mokili mobimba na unité lelo baza na union européenne
bazali tellement soudé bautiliza monnaie moko passeport réseau tourner partout. Même chose ba américain ils ba étant différent ba lobito vendre ensemble. Yo muswahili, yo muluba, yo mungala, yo mukongo lobi, moi ngana za makasi, ngande mukongo, ngande vrai congolais, yo colonisa mutu yo. Bozo pesa biso kanda. Bino bo colonisa batu kamunoko mukeneti kifuliru, kamunoko mukeneti kibembe. Yo colonisa mutu. Au lieu tozala soudé comme tozala ki soudé na empire ya kala, tozala ki makasi ba mindele bakokaki biso te. Tokomi séparé. Kaka na kati ya Congo ekomi bakata katanga. Kaka na kati ya Congo tokata yango. Tozo kende wapi? Soki tolingi ya solo tozali sérieux tonga mboka oyo. Il faut unité. Il faut to créer nani oyo na lobaki ya ko eloko oyo ko bengisa bandeko na biso ya poto nyoso bazonga ko tonga mboka na bango ndenge tozomona na Rwanda. Banyarwanda bazali bamibomaki. Pona nini? Rwanda awi Mutusi Muhutu. Ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Moi, je suis grandi là-bas, Tokolina, Bakouéwana. Baburundé, il n'y a que des Hutus et des Tutsis. Bangonyo sur le Kirundi. Il n'y a pas de peuples, il n'y a pas de tribus. Bangonyo sur noir. Talandengi Bami Bomaki Oleze. Bami Bomi Netinzinzi. Mais dès qu'ils ont compris les Rwandais qu'il faut l'unité, aujourd'hui le Rwanda est uni. Ceux qui ont lobby Mututsi, Bakangio. Mais quand on a Muhutu, Bakangio. On se comprend. L'unité. Voilà. Il faut unité et seulement unité. Ba français ba colonisa mokili mobimba ezamboka mokeboyi. Unité. Ba anglais ba colonisa mokili mobimba baneko nanga. Mboka mokeboyi. Ba beta mokili mobimba. Ba frapper biso mbata. Unité. Ba Belgique mboka mokeboyi et colonisa biso pendant des années. Unité. Si nous sommes sérieux que nous voulons il faut l'unité. Merci maître Luc Fikiri. Là, il a parlé avec son cœur, franchement. Tous ceux qui sont à Napona Lelo, vous avez déjà église ici, bandit. Mais avant de terminer, j'ai fait un service à un message à vous passer. Merci, j'ai fait un service. Vraiment, message est un peu urgent. Pour nos clients, j'ai fait un service. Il faut que j'ai fait un service. Mingi. Et puis merci mille sous la confiance toujours vous continuer à faire ça. Message dans la pour musique vraiment bandeko senga pardon na bino pardon. Ba client nyonso o ba pesa nga bidoko na bar 57. Pardon na zo bon de la bino. Oki ko za biloko parce que na za na problème moko sérieux pour le moment. Na za na 3 conteneurs na kati ya port. Na bar 58, na bar 59, na bar 1 à Dubaï. Et continue à port à Matadi nyonso mi sa to na za ko sala douane nango. Alors dépôt nanga ekozala muke jusque là batu mingi na bar 57 bloko na bino bozo zoate nazo senga na bino vraiment pardon mingi parce que na za na place musuté na bomba bloko ya batu dépôt za ka moko wana alors pona ko sa 4 conteneurs ekozala nga muke yango nazo senga na batu bar 57 bloko na bino ezali kuna vraiment soki maso erumeli o maso erumeli soki maso comme avant bozo kwa soko za bloko na bino te vraiment nazo senga bino pardon bozo na banyongo na ngai te. Pourquoi vous êtes bandeko bazo biloko na binoté? Vraiment pardon nazo senga bino vraiment message nazaki nango vraiment yango wana. Et puis kaka ndenge j'ai fait un service à ça musana bar 5 bar D à Dubaï tozo kango week-end oyo et puis bar 60 à Europe tozo kango week-end prochain to bani pe ko congolager biloko à bar 61 pour na Europe mobimba. Donc bato à France, bato à Belgique, bato à Allemagne partout où j'ai fait mes ali. Déjà, tu as dit que tu as bar 61, ou tu as rechargé vers les 10, les 12 août. On a bar 60, déjà tu as presque la clôture, donc tu as comme na souka na yango. Merci vraiment, message on a zaki nango on a vraiment pardon la bino na zobonde la bino, pardon mingi. Bah tu as bar 57, pardon pour que nous avons parce que début à semaine au bar 58 et bima. Et puis na au banda douane il y a bar 59, na bar 1 il y a Dubaï. Merci vraiment, message na zaki nango wana. Batu nyonso o ba pesa biso biloko na bar 1 à Dubaï maso na mine temi na port à Matadi lundi oyo na obanda ba douane na yango. Donc ndeka na bana mino ba pesa nga confiance bato pe baza toujours na mikolo ndenge bakangi zela ya Dubaï ba oyo bazana besoin ko sala ba commande na bango vraiment bo benga j'ai fait un service to ko rendre bino service na bino vraiment na ndenge senge pe biloko na bino ekoma malamu
na Kinshasa. Merci ezali GFM Service. Ça va? Oui, ça va. Oui, nous avons salé dans notre est-ce que vous avez un numéro là? Maître, au moins de place à recommander ma sapate. Je veux de père et de mère. Commandez. T'as la sapate pour tout ça là. Oh, Baboumi, combien de crocodiles? Mais ça, c'est très bon. Ah, vous savez, on a toyoki gouvernement yena eloko moko bazo benga agoa nora olimfona agoa ezali ezopesa bato neti ndeko nanga komona nani prince ndeko nanga prince waza na maele ya kosala eloko azwa biloko na ye na bamboka oyo bateka biloko oyo trop cher boro neti oyo ngana moi je suis yo moto sala boro oyo mais c'est très intéressant. Yoka, ce sont des choses. Tala, Nania. Afrique du Sud et ça là 8 milliards de dollars par an. Naba, ba biloko ya boy. Ozo comprendre? Na maboko. Boyebi bomoni Nigeria. Et ça là 19 milliards de dollars 2018 na Agoa. Donc bazo ça la biloko na bango local, bazo koti sango na États-Unis sans impôt. C'est ça l'avantage ya Agoa. Yango nazo bengi sapé gouvernement, nazo mona ba mintuka ebele ya ba japonais, ya banani zo tambola awa. Ba kende ko solana bango ba ya ko sala yango awa. Ba mituka wana epesa ba congolais misala et puis ba kende ko teka yango libanda. C'est ce qui se passe en Afrique du Sud. Ba mituka ba BMW to tambola kanango Afrique na États-Unis. Et où est Afrique du Sud? Ba Sud-Africain bazo sala. Bazo bénéficier, vous comprendre. Na Agoa wana bazo zwa misala et puis bazo ko importer ba biloko wana. Awa na Congo, qu'est-ce qu'on va faire? Ndeko na biso soko akena na banque alobi opesanga 15 000 na sala plus ba ko tuna ye ba document parcellaire. Eko bima wapi? C'est ça la vérité. Donc, mon konziambo ka kote la makambo soki ya solo to ningi ko bénéficier na Agoa, il faut batonner tié. Baza liboso commander nanu ya yo olataka pe. Ko soutenir nazo commander ngapi. Même lipapa. Comme ça ozongi na ngwe États-Unis. Ya lipapa na boro moko abo salango. Ngas ta nanga numéro 9. Il faut na ko bomba oyo monani. En tout cas, grand merci. Mais je ne comprends pas comment vous allez na maboko. Yo sala nini? Otanga nini? Nakata mais na prena na zaïga na besoin sala ba ma papa. Alors ndé na oui parce que yango za coordonner. Pour na comme ça on a niveau na no télécharger. Nakata na 600. Donc olongwe na clé au komisiko. Ah bon? Na meka ko sala ma papa bana mike na moi ba ba osepela nango. Ne na komo télécharger ba tutoriel ya ba sapato na internet. Na motanga na otala nde ba mindele ba osala ngo na poto. Ni na komo meka mais avec de faibles moyens. Si les lopé na comme ça. Depuis 2008. Si les yango na epsa ki vie na ba ke non lo na tala ba émission na trop na ba YouTube nde so la na ba jeune tout ça. On a observé que non, na osala honorable na tikela to ba to lukaka lisungi parce que musala eza nous avons vraiment du savoir mais to zande soutenir to même pas na place à osala to ça na kasa lupango actuellement na salika hangar mo na kasa lupango nde eska na chimo ba biloko na sala. Merci beaucoup hein. Et ben voilà. Nous terminons là-bas. Tosukisi wana pona lelo lobi tozalaki na salongo toke ko sala moi salongo toke ko sala salongo parce qu'il faut qu'on prêcher par l'exemple mboka oyo za mboka na biso nyonso tout
Maître Luc Fikiri est revenu, il a expliqué. Quelle est votre réaction cette fois-ci? Plus 243 998 311 332. Donc, autant de lobby. Merci.